Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko ba bolingo kaka ndenge Mama Rosalie uti koloba. Ba peuple congolais, il faut tout ça la keba. Il faut tout ça la keba po ete ba pasteur belé lelo ba komi ko détourner parole de Dieu. Na nzela ya kikulu na to criminalité. Ba mate ya ebele lelo o ba pasteur ebele bazali kotia lelo na poto awa. Ezali nde ba mate ya criminalité. Bazwi kaka mwa ba verset biblique batie baza kolandisa na ba exemple ya ba verset biblique mais ezali kaka kikuluna. Parce que vrai pasteur oyo ayebi ete ntango azali komona mboka na ye ezali kotambola te azali kobwaka temps mabolongo na ye na se mpona kobondela mpe na ntango wana bapaster abongo soki azali kobondela aza na tante ya koya liboso ya bandimi mpo ayebisa bango ke mboka na biso wana ifo tosimba bandoki wana paster nini wana bandeko il faut koyeba yango oyo nyonso tu bapaster ebele bakomi kosala o bapaster oyo bakomi kobima o paster moko abimaki na radio buka lokuta o paster moko abimaki kote ya pareko o paster ce sont des pasteurs kulunaires oyo baza koforme bango mpona kolutala bato baza na système de jeu ya kosakana te bandeko boyebi ntango ya deuxième république boyebi ndenge banegligeaka bajoueur na biso ya kala oyo babetaka na ntango ya léopard boyebi ndenge banegligeaka bango na ntango wana tokaka ta te mokolo moko ndenge babandaki kolobela no bamayanga bakenda wapi bandaye baza wapi toluka bango tosangisa bango ntango bazalaka na deuxième république tozoyebisa bino bien bandeko toluka bango po ete tosalaka émission moko mpona kokanisa mpe ndenge nini batikalaka kosala yango jamais bato kutu babandaki koyeba te bajoueur yango bakenda wapi ezalaka kaka komona kaka na bacrèche kaka oyebi ke mwanza mirage akufa oyebi ke no ndaye kutu akoma asalaka accident soki boye oyebi ke joueur boye donc wana na ntango ya deuxième république bandeko sikoyo bato baza mayele problème lisusu nini bomoni ata na ntango ya deuxième république bino bosi bomona ezala ngwanda oyo azwi ata 1 heure dita alobelaka makambo ya bakimbangiste ata mpo na nkombo ya papa simon kimbangu bomonaka yango ntango azalaki na bokonzi na congo sikoyo lokola baza bamale baza mayele mingi ntango bakimia na poto babandi kotala eloko ya liboso baraisonne balobi non omoni bakimbangiste baza na bapopulation meme na erope bakimbangiste baza ebele eloko nini tokoki kosala babi bon tokota na nzela ya nkombo ya papa simon kimbangu donc tomikomisa bana ya simon kimbangu bandeko ale baye kolata nkombo ya papa simon kimbangu balobi tomikomisi bana ya simon kimbangu wana nyonso tu ezalaki stratégie na bango mpo baluka ndenge nini ya kotire bakimbangiste oyo bazali na poto eza badistraction babengaka yango alors ke ntango bazalaki na congo bino bosi bomona na kati ya congo na kati ya mboka moto lokola bokechu monoko supu aya kotelema liboso ya mikolo yebisa bino ke ngai mwana ya kimbangu boyokaka yango ntango wana motu kutu abandaki koyeba ata bakimbangiste me baye awa na poto kaka ngwanda nde moto aza kosalaka bastratégie wana atali bakimbangiste bazali ebele autilize nkombo ya bakimbangiste aye kosala susu nini alobi bon tobanda sikoyo koluka bajoueur oyo nyonso ya kalakala tosala baémission moko mpona kolukaka bango kosolola na bango apres bakomi koloba na bango antuka tokosenga na bino kaka bo apuye biso makasi soki tozwi mboka tokotala baka na bino bandeko donc lelo mpenza bolobi bokotala baka ya baancien joueur wana ebongo ntango babandaki kosouffrir na congo botalaki baka na bango te mpo na nini en tout cas boza bacomédien lelo oyo bokomi koluka meme batumba pusi lelo oyo bokomi koluka bajoueur nyonso kala mpona kopasaka bango na baémission na bino eza soni mingi eza soni alors ke ntango kutu bozalaki na pouvoir bozalaki na nyonso ntan oyo bokokaki koluka bajoueur wana mpo bosunga na bango sikoyo bomoni bokimi awa boza na rien nde sikoyo bokomi kolukaluka bango mpona koloba kosala baémission apres soki émission esili tokosenga na bino kaka bozala kaka nsima ya radio buka lokuta epuis toyebi ete soki tozwi bokonzi tokobanda kotalaka na bino bandeko botika kosala bacomédie botika kosala bacomédie bandeko babolingo
oyebi mutu soki akomi na pasi ko akomaka korekonetre na makambo oyo ntango azalaki na bomengo azalaki korekonetre yango te. Lelo Ngbanda akomi koloba ete totala makambo ya bana ya mboka. Ngbanda akomi ami ya bangunda bandeko. Nani yango ayebi te ndenge Ngbanda na ba service ya sécurité batinda meme bato ya sécurité bayene comme bangunda babwaka mpona kozwa ba information bato mosusu bazongisa bango baenleva bango bamisusu mpe balimwisa bango. Omoni Ngbanda bandaki kolinga bangunda te mais tellement nzambe aza nzambe nzambe aye kosala ndeni akomisi ye ngunda pe ya sans papier. Mpona minute nde tozoyebisa bino ke mingi bayebaka te Ngbanda azali sans papier. Na yo moto oza na mwa séjour na ya inane oza na valeur ke Ngbanda azalaki liboso na mwa passeport ya batongole wana oyo bandaki kosala nango komatisa yango mwa mapeka kovoyager de gauche à droite depuis gouvernement ya batongole babotola passeport wana akota ndako moyen asala susu aza te moyen kodeplace ndenge bomonaka mpe ndenge adeplasaka wana o Angleterre ake Angleterre banini ezalaka sengaka kaka bamikanda banini omona aza kokota na yango. Donc ndenge yo ozali wana oza na séjour no ya inane barenouvelaka yo ozali gank koleka Ngbanda na minute oyo tozali koyebisa bino makambo ezali vérité ndenge aza na mokanda te eloko te mais azali kolinga kaka kotia bato na kati na badésordre kotinda bana bato oyo bokende kobunda bandeko makambo ya dongo wana nyonso ezalaki na yango lokuta balieli bino bambongo pour rien. Lelo oyo aza koluka kaka bastratégie tala ndenge bapaster kuluna botami na poto oyo bapaster oyo bakomi lelo koteya bamakambo mateya na bango ekomi bamateya moko politique elongwe mateya ya nzambe me ekomi mateya ya politique mais baza kolekisa ta na bango pamba olia ya kolobaka tosala parti politique tokoma bapoliticien baopposant bosala yango olia ya koya kokosa bato oyo paster baza koluka bastratégie boza kodevie bato baza na besoin ya koyoka liloba na nzambe boza kodevie bango mais tolobaki yango ete vérité kotikala kaka vérité kala te nzambe ya koconfondre bino na ba soi-disant bapaster na bino nyonso wana nzambe ya koconfondre bino nzambe ya koconfondre bino kala te mpe na banzi na ntango wana bokoloba te mokili ekoloba tokanisaki bato baza komema biso na droit chemin nzoka nde bazalaki komema biso na nzela ya libulu mais Joseph Kabila akobanda kaka koconfondre bino po ete bino boza kosala makelele boza koloba n'importe quoi. Joseph Kabila aza kotonga mboka aza kobongisa ntango bino boza koganga ye aza kokendese liboso bomoni ndenge bapeuple na Congo balingi ye bomoni ndenge bana ya ntango bakomeli biso message balobi ete meme marche ya le 24 baza ata na ntina na yango te po ete bango bazali kaka nsima ya Joseph Kabila bomoni mpona kolakisa ete bato na Congo bazali na bango nsima ya Joseph Kabila bato baye kokomprendre baye komona ete Etienne Tshisekedi wana bato bakufi pamba bato bakufi epuis kaka bapolitike na ye wana ville morte tobima to marché mais bato mingi baye komona ete baperdre bandeko na bango pour rien déception ya makasi asala bango tango bapeuple bakomi mpenza na posa ete Mobutu akende baza kolela bapeuple bamoni moyen lisu te balobi ete nzambe apesa bango mutu tango bapeuple bazali kobondela nzambe pesa biso mutu mosusu ye papa Etienne Tshisekedi apréféré mbango kokima na Cap Martin mpona koasire Mobutu ke pesanga poste soki opesinga poste ngai na kokende kokalme peuple mpe na koyeba ndenge nini na kosala mpona peuple yo soki oye alipesanga poste ya premier ministre wana tokobenga yango nini mwana ya bitinda. Omoni mwana ya bitinda aye pe na Kinshasa ayebisi peuple ayoki Mobutu ayeba yambi ye neti roi lisusu Tshisekedi azeli akanisaki ya kozwa poste yango 4 à l'air babeti kosiki bota azwi yango te wana nyonso ezalaki nzambe aza koconfondre bango parce que nzambe atalaki alobi peuple na ngai bazali kolela baleli mingi po ete mabe oyo Mobutu asasali na kati ya mboka mais comment expliquer mutu azalaki koloba ete ye azali leader ya peuple bandeko ntango mosusu mingi bakoyeba te bokende koconsulte baarchive boluka baimage bokomona esika Tshisekedi aza koloba ete
jamais tokoki kogouverner mboka na biso Mobutu. Parce que Mobutu soki tozali kaka na Mobutu makambo ekomarche te. Mais comment yo so lobaki yango? Oloba yango ganga yango même 1000 fois liboso ya ba peuple. Mais comment kaka yo moko Mobutu malade faible même? Au lieu on luka bato baza koya na force balingi ba libérer mboka pote osala coalition na bango non okime pa ya mutu aza malade fatigué pona kokende ko senga poste omoni te ezaki humiliation. Après ba biso babi bon kende mobiliser peuple après na kopesa bokonzi mwana ya bitinda ayepe na Kinshasa ekoloba tala yanga tolobi bandeko soki bofungoli misu boseli analyse déplacement papa Etienne Tshisekedi yaki na Cap Martin po solana Mobutu bandeko toza koyebisa bino ya solo mingi baza kokanisaka non aza koloba boye po tala na minute onga na yebi na ngai ke papa Etienne Tshisekedi akobatre na ye Kabila te akobatre Kabila te po ete ndenge eza na Joseph Kabila aza na bavoi ebele na minute oyo ndenge toza koloba po ete biso moko toyebi sur le terrain makambo ndenge nini eza koleka aza na bavoi ebele peuple alingi ye mais eloko tozali koloba kaka te tozali kolakisa bino ete moto bomonaki mosantu oyo bolobaki ete azali na kazaka ya basantu ya baange nzokanda azalaki mosantu te mais toyei kolakisa bino ete lelo histoire ekomi koloba ete na problème to na makambo oyo elekaki ya bameurtre na mboka na biso aparticipa na baproblème ebele mingi babandaki koloba kaka Mobutu mais toyebaki te na ntango wana te papa Etienne Tshisekedi azalaki mpe na nsima ya makambo ebele mais lelo oyo avenir ekomi kolakisa nyonso oyo ndenge balobaka ete verité ate esali mila na se ya mabele mais suka na yango ekoya kobima libanda mpe bato bakoyeba yango mama Rosalie nazongiseli yo maloba